panel mobu ya ba minable des pauvres et les yapoto yate ba vacances yango badina ba moui bouvani na bandako. Qui va aller en vacances? Vous avez l'argent? Tout est cher, les billets sont chers, les hôtels sont chers. Qui va aller? Qui va aller? J'ai essayé de chercher ça. Qui va aller? Na obozana ki sasa nana kokenda ta matadi. Ayene koleka mo pépé. Qui va aller? Des minables pauvres, fion. Malo banabi noté. Activez pour vos vies. Fallait na faire ba bonga. Basi ba longa nzala. Kofinga na yo e kosombela mutu biyete e kopesa pe soldat te silama. Boni bobola famille na on ngoki ne koboaki la orchestre bato. Nane na abo epona papa Hervé Louvunu. Millionnaire, papa Mapangu, bana ne nyonso na poto. Les enfants de frères sont à l'abri. Oya yo yozo sente na kisasa bazali. Bilongyo bosali la kabe mission na ila kisasa pena bozane sen. Otali gouve le golo abou na compte gouve le golo cause na 3000 €. Boni boni vous voulez prendre les gens pour des cons. Musique et l'orezana ngo félé divertissement. Eza lokola yo za muto yimana okuna za muto ya vita. O muto Barcelone, muto ya Real. Pourquoi na Congo botala ka match ensemble Barcelone awa Real a botali bopoli boswani etikali amical bozongi ndako la même émotion la même maturité la même logique ramenez dans la musique. On vous demande pas beaucoup, ramenez ça dans la musique. Ramenez ça dans la musique. Et en plus batobazo les devant la musique de haine. Et ça bato boana mbongote. Musique a fallu na musique a faire les wenge bon chic bon genre ABC aspect beauté charisme. Est-ce que va conditionner dans les réunis? Est-ce que va conditionner les réunis? Réfléchissez. Oh. Yo moko lingaka faire mais wane lamba diente obeta nzembo sebande. Nous avons un méga au fin. Bosé belé même côté ba warrior. 12 heures aux olata manteau autant moi des marches à Fali. Bah tout non tu fais quoi dans la vie? Je marche comme Fali. Fali marche sur les dollars. Hein. Bon il fallait qu'il passe via Marco 6. Les lois t'accouillent, bah comment banane à sécuriser. Bah Evra papa na ba on liambo. Tant continuer de marcher comme Fali hein na banda luana. Na ba manto nozolata et ça lo hypotension hypothermie au piqué crise ya ko benga ba golo soki na ba warrior ba chelo bo bengoni o bo sengisa ba mo bo cagnotte garçon matambola lo Fali à l'attaquer manteau da 45 degrés à piqué crise na bambo les petits pour na molar o kufu fele bo kufu fele. Yo tata bukolozo kolisaka mandefo au sala kaba challenge. Oh il a des lèvres comme Fali. Dans les lèvres de Fali il y a des millions. Hein. Tata mukolo mandefo mana chéri boni bien mais kolozo manana. Oui garçon za mandefo le Fali na wasika le Fali. Na bien te beta TikTok kuna. Les lèvres de Fali. Na âge no 36 ans. Oya no TikTok pour comme ça ka mbebo le la Fali. Mais pourquoi bandi na mbebo? Banda na compte bancaire. Banana compte bancaire. Vous choisissez quel est le côté le plus pété. Bisoto va gladiator, bisoto va activer code 16. Té, bossa la panel la code 16 ba ya ndeni bien. Ba lobi ni ba bien Londres ni ndeni. Ngai moko na za général a papa Hervé. Bolo on a 40 bien en somba. Ba gladiator ya solo bango wana. Est-ce que na ko zo mena bien? Ya ndeni ba loba trop ngai itanke souda papa Hervé ana katanga bozo no 20 billets ngamo no tinda mo 20 billets sali combien otindi mo code 16 ya solo ya mwana. Mettez-vous dans des défis où c'est important, des défis qui vont vous booster. Oh yo zo yakana défi ma finga des fois tobengani yo tobenga yo mo za kale soit bien te ketcha bien te tu dors mal, t'es mal nourri.
Mais les passés na biso ya 2015, ba rêve na yo, il y a 2026. Nga pona ke Kinshasa fona sa prière. Mais yo po yo région nga na poto fo la na passeport na sali pika nzambo lobi nini fungolela nga poto. Tala niveau sko ya mentalité. Yo faut bondi la po ya boy. Yo faut gêner po ya boy. Yo faut qui ma famille po ya boy. Mais nga na la na mugi sa cadeau na ye place yoza. Tu ne comprends pas que les générations ont changé? Mouto mema poison na Congo ezaka Rwandais. Rwanda pesa ngo bagoma tracé pa na biso. Bagoma tracé ba pesi bandande. Mais les lots qui n'ont pas poison koleka bato à est. Le taux le plus élevé des empoisonnés c'est à Kinshasa. Mouli moi jalousie. Moza famille monte na mutu tu l'empoisonnes pourquoi? Aux ombal n'était, aux place n'était, où ya poto na été. Fio non mon éclairté hein. Qui non sera yebi fonctionnement ya vie na ote ako selo makan. Fi mo akoti na vie na biso non mon fi en clarté. Akota kana jipa bimi, akota kana jipa bimi. On dirait ça monte azo bimana bato ba politique. Donc à Kinshasa, il y a aucune fille qui peut réussir na voie normale. Parce que vous êtes obsédé par l'impudicité. La réussite est basée que dans l'impudicité. À Kinshasa, il n'y a pas de garçons bogards. Oh bah qu'on réussir. Nangolu nanzambete. Il faut pas qu'on m'accable des fois. C'est parce que vous êtes une génération limitée. Les Kinois ne nous valorisent pas, qu'on se le dise. La ville de Kinshasa, c'est la capitale la plus sale. C'est la ville la plus sale de la RDC. Là où soi-disant les intègres, là où soi-disant. La saleté de Kinshasa est le reflet de la mentalité des Kinois. Salité on est poubelle. Non, vous êtes sale de base. Il y a des villages à Beni, à Butembo, aux autres ambulants senti gourdo et zana mote. Mais chasser zana balabalate, babwa qui foufouté, babwa qui pondouté. Les Kinois de base, vous êtes sales. On a phrase à Kinois, bapimelo visa, bokanisa poto eza paradis. Chimel menga vivre na chassa pour les cabines nyoso bozo finga. On dit combien de vidéos c'est ça? Azana 6000 vidéos. Azo posté chaque jour, azo posté 17. Mais pourtant, elle est stable à Kinshasa. Yo tozo tout les paradis. Banana retourne à chemin de mengue. Amoni nini. Yo kanisa rapote za paradis. Yo na maladi na motunwa. Yo na kini yo za bana dessert yo. Tali lunya garçon yo koti na restaurant yo bimyoke. Yo yebi dessert. Yo yebi entrée. Et t'as gêné yo. Yo yebi déjeuner yo. T'as garçon yo vandi ok pas gémi manakouin. A salé le spaghetti na omelette. Aux huiles pama poto koti si kuno kamuli. Ba sopele mafuta ngulu na kati. Omeli vitalo. T'as la gêne oche méga. Yo. Ok gambelo zosu makeche ekangami na ba Thompson. Tala gêne ozo la bilamba ba koko ye uta poto ba kini kubwa kilo na gambela. Ok ne ko diminer. Yo. Budi kusaka na kabwe ko. Na vino ebi mbula yo cha fruit na muno. Meilleur fruit na bino. Pai na manga ba voisin. Na lupango na bino kutu nzete ezati. So manga ba voisin ye pa na bino. Tala garçon zoli avocat bozo lokoso l'équipe bobuki avocat na metelite bokundi yango ezota chaleur ebela mbango ozoli avocat na kwanga. Tala mboka oyo na ngungi azolata manto nelanga. Hein? Na ngungi bakoma ko solola. Ngungi bazo solola nzasombi massacre tobi bangungi babini o pompe bavandi ba otalo 4 sole sili bayi yo sakana na poto oh bino bomona ka poto paradis yo ka pe phrase na ba mususu yango bino bokanisa ka poto bokanisa ka bato nyonso bazaka na Kinshasa ba souffrant question na ina tunu na bato nyonso ba souffraka te na Kinshasa famille neza na kati siko ozo défendre né bino bokanisa ka tout le monde souffre. Il y a des gens qui vivent bien. Parmi les gens qui vivent bien, il y a ton père? Non. Il y a ta mère? Non. Il y a tes narines? Non. Il y a ta cousine? Non. Alors ferme ta bouche. Tu défends qui?
siko bato yozo bete la tolo ba vivra bien na Kinshasa soki ba beli tozaka ba collègue na ba chambre na ba hôpital a soki basi na ba ba zuizemi ba kendaka mama ye moté ba ya ko bota place biso to bota na bana na biso est-ce que ça paradis te pesa na bien n'importe quoi kozanga no visa na passeport ulingo yo koma donneur de leçon yo vino za na mona Kinshasa yo le kaki biso to biso na Kinshasa to zola na balaba yo bi ba Minerva la cardinal Malou les aki combien n'importe quoi. Batunya on a Kinshasa ba souffrater, il y a des gens qui vivent bien. Qui vivent bien, tu gares là où tu veux. Bilo on a contrôle technique yo. Ozo on a plaque à moto, tu na moto ozo tambola. Ça c'est un pays où il y a une jungle. T'as la moto ozo vendre dans le village. Yo vous là, au moni bateau ba lobaka wana, on a Kinshasa bino soki boye ko to poto boye ki sa biso son. 2 semaines, t'as là l'état mon dirait bazo changer mon accouche. Olia saucisson mabe, o mélange mabe, o monaka garçon a colina passe donc mouli mo dendo sili. Kasi bino so ba servir, na poto to lia ka sumi ku ate. Bino ti le lobo buku taka na moye le pinier. Na kata soso. Dernièrement na zangi na Paris. Ya moi yaki poto. Moi rien qui poto et c'est papa na poto bani amiku ate o muko ezaka sembe no bite ezaka sembe nete bolia na miku na Congo po ozolia na limite opo ozolia na limite na poto balia ka muku ate bino bozolia na miku bambisi tala kino soka zolia chela esai o bachali mutu soso me bazoko taka côté mo bakangisi poussière nzoka poussière na nini mbanga wane sie broye miku anyo se komi poussière akangisa mona coin ce que yo mo ozumi tuna ti pona pesa ke soso miku eke wapi na ya ko débarrasser un kino ka image même les miku des poissons et les miku de la viande ça disparaît. Siko bato bazolia na basisi na mikuwa. Mais zoa est-ce qu'on a débat? Nena abu ina oluga larba nini nga iPhone paye iPhone 17. Yo, na iPhone 17 yo éviter business ezana kati. Matalana. Oza no na iPhone 17, mais chômeur n'a pas l'air. Miguel Belé, je suis warrior, je suis gaulois. Je suis gaulois. Bossi boya poto na envoûtement na TikTok blois. Bossi boya poto na envoûtement na TikTok boza. Na cousin na poto boya finga ngana tanga kombono oyoka bien na mboka na zana Espagne. Tango na otanga kinganya fingi esali o bien selon yo sali checking en ligne ou komi pe poto beti tour en ligne na kati live ya R46. Sorcier oya otote. Oyate to modia un maudit jaloux era lobaka mingi mosala kenda kosala na poto nde ya mwana kasokuta nga na katela mama bilo bangulu 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 liboso mama mutabogoleli yo mwana liboso mama mutabogoleli yo mwana liboso mama mutabogoleli bozo mona nga bien c'est bon le bateau décoller dit mettez les cœurs ah oui il faut tapoter il faut beaucoup tapoter bozo mona mboka mobimba ozomona mutu jeune garçon je suis warrior je suis gaulois 38 ans 36 ans et pas na bino oboti bana misato mwana liboso pesa ndoya tata mwasa na Canada ayamba roté mwana mibale opesa ngokombo petite sœur na kenda ngola mwana misato pesa oncle na bino zaka asala na station na Lemba donc omona mutu mwazo cha bazemi mena ba calculer ba nzoto bato donc ba pesa bana ba kombo selo pour témoigner et na opesa ndo opesa ngandoyi ngana ebiso na posa ndoyi yo biteli ndoyi elanda pe bizali
C'est comme ça que vous vivez à Kinshasa. Une jeunesse naïve. Une jeunesse malade. Une jeunesse motivée qui est dans la bêtise. Tolo Barako, le Congo va mal parce que la jeunesse qui vit dans la capitale est une jeunesse distraite. Tolo Banabino, ma vérité, vous êtes obsédé que par la musique. Connerie et Kezongi, c'est tout. Allez chercher l'argent. Battez-vous pour votre vie. Jeunesse ya Katanga, et c'est l'équipe à Kinshasa. Jeunesse ya Bandundu, Matadi, et c'est l'équipe à Kinshasa. Est, écoute, bose la guerre ici là. Bose la guerre ici là. Boko mana est, boka somo na soni ya bajeni. Kino zalaka muka la bana poto, lelo kino koma muka la bakatangi. Lelo kino koma muka la bandande. Tous les soi-disant villageois de l'époque, au bazabanga ba kinois, les lots bangonde ba koma ba patron ba kinois ba commissionnaire. Votre rôle, bolu ki na bango basi, votre rôle bo ki ne ko loger bango, votre rôle boza ba sécurité, pe bo ki na ko charger téléphone, ko changer mbom. Voilà la vraie vérité. Les kinois c'est des instables. Bakino bakoma mikala nakena bino musika te Océa tambika ile ya Kinshasa bota la bato batambola nae babanda internet avant mikala bakoma ba commissionnaire à basi. C'est ça les Kinois. Et là on doit réfléchir sur l'avenir du Congo. Est-ce qu'on a besoin de la vie à Bakino? Regardez même la politique du Congo remplie de Kinois, remplie de Kinois. La poubelle de la ville de Kinshasa, les poubelles salité à Kinshasa, c'est la mentalité bakino baza salité. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Ce n'est pas parce que nous vivons dans une génération sacrifiée que bisognos tozo leçon que et que na bongo te ozabongo. Ozabongo. Même dans la pourriture, il y aura toujours des gens qui seront sanctifiés. Oh, boza bongo boza salité. Tant que vous avez une poubelle, vous avez une mouflerie. Vous avez une bakati. Pourquoi si on continue mouflerie, vous avez une bakati, vous avez une balabala? Parce que on n'a pas de poubelle, il n'y a pas de souci. Nous allons nous démerder. Nous allons la quinoiserie. Dans la quinoiserie, il y a un démon. Où ils ont la dignité. Vous avez même bakino baya poto. Moi na poto, il y a quinoa. Mouka la musicien. Moi na poto, na moi si na ndako na mukanda. En étant quinoa, esprit la neti na poto. Okata no pongi. Oye ne bunda po na musicien. Moi na poto au salaka. Nous avons une beta matolo tina katanga. Mendicité quinoiserie. Dans la quinoiserie, il n'y a pas une fierté. Les amis Boyoka Soni, dans l'esprit quinois, il n'y a pas une fierté. Dans l'esprit quinois, il n'y a pas une fierté. Bandumba otoana bango ya makasi na poto ba quinois. Le taux le plus élevé ba gigolo, les quinois. Mosinjo, c'est entre les quinois. Jalousie kotonga na ba quinois. Ba sans papier délai, ba quinois. Quinois mais na lisenga singa na poto. Est-ce que vous voyez qu'on a des quinois auto yebi a na poto? Sora moni fois sengoka. Mulimo kisasa amena ngoti na poto. Donc tu étais mandia au Congo, au bébé lisenga singa tina poto. Sombela ngate na moni era nazwa na mais demoiselle, comment tu peux quitter chez toi à la maison? Oyo kuti batu na restaurant. Poka ka ba solution bien ba pesi mbote. Est-ce que bino bo melanga na komela mulimo kisasa? Oh non. Oui, il fallait même pas vous bloquer parce que moi ça me fait de la peine. À chaque fois je vous reproche. À chaque fois vous me donnez raison.
Po bilongi oyo to mona ba awa na réseaux sociaux o boya ka koloba ko finga commentaire na bino za munene koleka na ba polo bolati commentaire na ona avis na yo eleka ka munene na koleka longi na yo. Tu nous prends pour des cons. Ça veut dire que tu es le premier con. Nagnos dans le but, tu n'as rien compris. Ventre affamé n'a plus d'oreilles. Et bon, un corps qui ne mange pas bien. Ils ont un cerveau. Vous changez. Vous changez. Concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Musique. Katuka mbadi, wana mutu ka bien te oyoka musique. Ozana mbongo te oya poto oke de concert a fali ni affaire. Oza pe na vie malonga te na Congo. Olia ka pe bien te. Pourquoi tu vas stresser les gens sur Tchemenga? Eza prétentieux te. Oyoki betaka ba design no kuna na ba fiche au sala en Afrique. Ya ba 30 euros. C'est pas être prétentieux, concentrez-vous sur l'essentiel. Nous on est à l'abri. Peut-être paradis mais on est à l'abri. Vous voyez dans sa live, il fait chaud dehors. Mais ah, il fait pas chaud, il fait beau. Tous en a mon pépé à océan, tous en a mon pépé à mer Méditerranée. Dans la minute on est dans un endroit qui tape dans la septième réception, n'a mis quoi ici n'a. Baba ni ko réanimer nga. Ambulance goya. Soka mbouteillage leki, hélicoptère médical goya pour sauver une vie. Pour te faire paradis parce que ici on peut sauver même la vie d'un chien ou d'un chat. Même pigeon, sera piqué crise. Bato bazo lenga, pigeon a koufate. Alors ce monde là c'est comme une sensibilité, il y a sauver même banyama pendant que vous mourrez encore comme des porcs. À un moment donné réfléchissez en fait. Ngaba kino mo sala nga kele na pasi. Bino mo kanza poto zani. Poto awa ba réanima kamboa. Poto awa ba réanima kabanyau. Ouvrez vos oreilles, bo fona makutu na bino boyoka. Poto awa ba réanima kana pigeon. Poto awa bamboa bazana cimetière na bango. Que date ya liwa mboa moko bo kufi, ba kepe na bazo tia ba frère, bazo regretter mboa na bango. Pendant que biso tozana kati ya zone moko boye, na nyama za na valeur. Koleka yo muto zana en Afrique na Kisasa et c'est toi qui montes dans des panels. Ngana za muto asila bisalo, ngana za muto Belleville, boluki gay. Ngana za boluki gay. Ozo ebsanga apuchwa finga nete loro lwa ki mbamba lwa yi. Pona sa neti ni. Et loro lwa yi neti na sani. Que je fasse quoi? Les entrailles les autres na moya maboro kuna ngande ero zo changa ero. Ona na lungula kena no ba chapeau de bena ba unga boost la ta na nzoto na leki na ko banda lelo ti yeso koya. Sko muta bongo qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Vous c'est respecter vous les kino. Vous c'est respecter. Au vandi na Kishasa, kako finga rabatu à l'occasion de rien. Yo le kaka batu kanambanga. Au vandi na Kishasa, on n'a même pas une carte d'électeur. Mais baninga bazana bamboa. Tous les animaux domestiques, les animaux de compagnie, les animaux de compagnie, bazana ba passeport. Yo vana Kisasa uzaka Gaulois warrior yo le kakabato baninga bazana ba caniche bazaba ba anglais baninga bazana ba pitbull bazaba français pendant que yo moko na Congo na yo moko zana pièce d'identité pour voyager na mbo il faut l'accepter passeport ni na ba nyama bazana ba identité yo vandi kuna ka munoko kofinga ka bato na sa mega yango bokanisa poto ni awa baya ko réanimer mboa ni ngakufa mboa kota ka koma mboa lata ka sonde ba mboa sonde akufa te ba koloni ba vandi na hôpital vétérinaire kuni ki zongi anesthésie awa na poto ba opéra ka ba mboa bino na Kisasa à part ko coiffer ba mboa ko kata ka bango ba poil o mikolo akomi na ba chombokila ebele akomi na ba chombokila
bino aussi ba opérer mbwa papa na bino kuta kufina kibeka ba opérer ba bossa ne ciseaux na libumu mboko ya mbwa soki kutu ya papa na bino ba bossa ne ciseaux na libumu mboko mbwa balo bana bino mabete bino bana mbwa za na passeport yo za na identité te ti bozo luka ba visa bu finga bato ba gouvele golo bazo luka ba visa tonton promo zo luka mukanda kuna na Londres mais koza ba mbona ba kanish ba leka ka tonton promo na nyao azana pièce d'identité na photo passeport mikolo bovandi kaka miziki boza na identité te mbwa zo mata avion mikolo bovandi na mabele hein mbwa zo voyager bozo ka kanda te mbwa zo voyager mbwa boti babengi bino bokenda service ya population des animaux oke ko déclarer bamaka kwa poto balataka ba veste na ba cravate bazana ba bureau ozo ba pena kisasa onga na lataka koleka ba garçon a poto yo ketch na wana za na prix ya McDo ya bana meni McDo so ba peso mbongo na meni McDo baninga tozo sombo original awa 800 yozo ze la chinois tout a ketchana na liboka tout le wala appel store ba yako sale lo mu fiofi na $36 pe magasin weza pi na statut WhatsApp ketcho iza ozo luka combien izanga magasin allez yo no ya ko la toujours non là dit $80 bouteille moko jack et pas à rajout hein kaka koya kofinga ka bato mpona miziki nayebisaki bino boyebisa gouvele gaulois Juju Bio aza kuna na Kinshasa asala agence Juju Bio business bozwi gouverneur bogumbi ata na kota bambisa kokauka okoki koya na safo ezoya poto bovandi kaka bomo nango baji vous êtes demandé boko ya poto te ape boko sa biso biso tolingaka kini olingaka nde kini te oyebi ndenge nini oya te biyo olingaka kini nana lingaka kini mboka mobimba na mbwa komomela ato te mai kei mbwa luki mai amoni te azwa meli ato te akomi kolanda bamama nyonso na veni nya azolia makasu soso abeli kosuko soso azoluka kimbiolongo hein mboka mobimba na soso akoma kokosola bozomona on normal après boyo yebisa biso makomba ba match oh moi j'ai fait les matchs moi je suis là je suis gaulois moi je suis warrior à Kisasa oyo ka musique ngogu yo za na jeep yo oh moi je suis gaulois code de 16 sans voiture gladiateur sans jean bien sans basket vilain code 16 ani tozoye otemi na kiponzo luka ba mabende okobamba nani na mutu et c'est beau c'est kateko ongani na zabwe code 16 ebebe bunga vino ebeba kala e obonga mkolonini 36 ans chez les parents bana nyonso zobota mutu azozo kombono azate bandoi na bandoi les ndoi de potemoni ah cousin nga mo azanga na Suisse commune qu'est-ce qui te mone oboti mona mwasi muzo pese komba bana mibali likola muyibi tina suko moni charge lekia tina suko bwaki ngunda l'église mama pasteur ala la kabo ya la mugyo mama nane pselo nazana surprise ni ona pesio ndoi asenga kiyo tala zemi ekobo bazoki ne kopesa ko mama pasteur ndoi hein papa na winner tibo fingi prophète wana ezaki ni winner ekangi bino vie donc yo ndongo zana nengo betaka winner osimba ka papier selon yo okoma millionnaire à winner. Les jeux d'argent, moi je suis pas contre, mais les jeux d'argent il faut payer comme Moussa les amusement. Non non ya poto te moyebi ba club nyonso club pour la rater oyo azara na Ouzbékistan. Tala via moi mbali. Culture générale ke souka na bali.
Clémo ya chinois zaka makasi bache côté belé plus 7 donc son ache $10 na uzwa fois 7 tala vie ya mutu. Clémo ya Polonio aza makasi tala neti ba jero to beta na bango lobi gade na bango zaka soda kanga ka bombe. Yo moko zo linga basi na makasi na yo. Mais rendez-vous na mokolo ko tia zeni biso na poto. A vie na wako kate pe tuna zo kemba fort. Batini lo 200 wana tango zo koma. Mbala mo allo, j'ai mis Mozart. Ouais. Écoute on a quoi ba exaucer. Okomi didi kino le provisoire na monga Wester. Kinoa. Allo ndeni bien. Mais aux en poisson. Moi de massa mo pa. Ya bozo waboki ko. Mbongo ya pasi ya poto yo bandele ngo projet okomi be abeda shona kwa veni. Je m'y m'appelle mbango na moto. Poisson sa yo. 2 poissons 14 kwanga. Bofo. To beta tout. Moto moi si liboso yo na sima engrenadine. Yi. Boko bi côté église ba kimbangiste. Ya neni chambre vide. 15 balles. Yo no koti mayuku bobimi. Etina sima beno bengo pechaki o nazo mona te calendrier pasuki nazo mona te sentiment ya yo bilengi ya yo tu vas commencer à faire chier tes cousins ya mikona bien te pechani fala longo la bord ya oyebika ba mboko yo tango yebi ozala ba moyen te oyebi préservatif te tango yebi ozala bombengo te oui, préservatif. Donc, tu es même incapable de savoir que tu es chômeur. Mais yom to kenda kam pousso. Et plus grave, donc, batine le bon poto. Bon poto ne permettre au coma avec d'achat ya 48 heures. Ozaka boss pendant 48 heures au pays. Na bon passe en au chele mozi. Après 3 mois, car bon e chesa ki ozemi. Ozongeli biso lisusu. Que non, petit moza nganaye au chezemi. Mais pourquoi toi tu peux rester bête toute ta vie? Bon ma passe au Tcheli Amozini. Zemane balukeli ozongi sous place au bacheli saki ozemi. Oyezo sous mbongo ya rolongolisa. Soki batindi.